mais na unité to ça makambo malamu yango bomoni on sait biso na soto pesa ni loboko makambo leki malamu nzambe apambola biso tozala ba artiste ya organiser kaka makambo minene na baliwa te mais to organiser pe makambo minene na bomoi amen. Toujours dans le cadre de Moussala, donc tozali sous na président nada autre kobeta na pe masolo à travers matango yo tkozwa biso président lelo tozana yo awa tozo sangisa biso nyonso mawaya artiste mundelo auto ko fatiki biso makanisa yo pe zanini na makambo yo soko. Merci beaucoup. Déjà ce que je peux dire c'est que tokutani awa na pasi parce que tu perdre président Mundweri ndenge to perdre président Mundweri toza sikoyo na esengo ya kolela na batu nyonso baye kolelisa biso parce que problème moko mabeza ke artiste akufi ba n'importe qui ba n'importe quoi et comme n'importe qui azolo ba n'importe quoi oh ba famille ba weli mbongo donc to ba différencier makamba bazolo ba ya bilobela na passion batu bazana ngo pendant que moi c'est président Mundera olela mobali ne ayoka ke ba koselier susu ke olela mbongo kwa niko baksa mbeli na kati ya pota ya mutu bo c'est pas gentil. Président nada na yebi oza mutu asongi trop parfois likambo oto lo bake o ba koseli mwasi ya Munderi azimbongo yo nde ekoza na cadre na yo asongi wana te moni Barbara mai ninga na rapamba te bato batongaka bato pe bazalaka suna temps ozela mai ninga na tata mai ninga ni ta créé vous comprendre donc na lobby na répondre pour les gens qui ne sont pas informés na informer bango ke banungu nungu ezolo bama réponse nango eza bongo ke mutu moko se pencher soki na mbongo ekotaki ebimaki aza te oyo biso nyonso tosanganeli eza ke to perdre président Mundweri luka ba mbali ya bato te baluka kaka yaya bon quand tu sont taxé bimi eboula baluka ba kiliat on sait jamais on donne ce qu'on a hein ba pesa aka on sait jamais. Voilà fidèle téléspectateur toujours na cadre la boulot donc tu veux bisaka bino choc culturel les a toujours na pona ko lakisa bino nde artiste bazo évoluer na kati ya mboka na biso bozo landa ndenge to uti osolola na président nada ndenga yebisi bino ke baluka jamais parce que oyebi ke okutana nango pe okutani nango pe